mbote lisusu bandeko nangana bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino pona bao bazana posa ya ce qui est au moins sérieux ce qui concerne la République ba moins information ya ba moins informo ko boyake to beta côté te to beta hors plaque te bo ko s'abonner chez nous ndeko Eliezer tokokoma ko s'abonner wana okozwa mais bao balinga kapé makambu ya moi tantôt plutôt ya moi kinoiserie wana boko diko s'abonner place mususu parce que kinoiserie wana nazoloba za makambu ya yo kebaka na yo zala boye te wana boko diko s'abonner place mususu parce que nous avons levé l'option de servir la République et son peuple. Et chaque fois que nous avons des problèmes bande konanga nalobaka na bino que soit ezapona mboka que j'ai défendu, soit ezapona congolais que j'ai défendu, qui n'est pas membre de ma famille. Ezape pona biloko nanga te parce que na kombango toyeba batuka ka bazwa ba faire na bango balati sango ba congolais nyonso. Ba faire na bango balati sango ba congolais comme bitumba ya mboka. Non, je pense que nous devons faire la part des choses. Il est bien de lutter contre l'injustice et surtout ceux qui basaleli yango mutu mususu. Voilà pourquoi ba dossier misusu ya batu tokotaka. Tozalaki na UNPC de 13h à 18h. Tozo samba confrontation na témoin moko. Yami Balé s'était arrangé pour na kokoma en retard vers 17h pour qu'il y a samba comme ça va qu'il ne se concerter. Ça c'est clair. Nous avons besoin de la vérité. Les leçons qui nous ont samba parce que Nayambi Batu, oh bazana problème. Les gens n'ont qui même bande comme sous ya batete la bazo sala ba vidéo ainsi de suite. Ba vidéo er moko ya koluka kotushenga. J'ai dit mais mon kilangwe zanga soni. Quand nous nous sommes levés pour na kolobela makambu ya diamant oyo soki ete kama kina ndenga bien tolinga kia toye bateke diamant moko et ezwamaki quelque part bateka kiango même solo nango tolinga toyo kate mais lelo nazo samba je perds tout mon temps na ba parquet je suis partagé tantôt na parquet tantôt ao bracelet na lokolo je ne peux pas sortir de Kinshasa. La communauté était là. Silence radio. Ezala ba politicien, ezala ba balobaka. Silence, silence, silence. Les gens nazo matanazo kitaka. Pona dossier oyo. Ndenge nazo matanazo kita, ezandenge moko te na famille ya Lodi, mokolo diamant. Nazo pe appel na bango kala. Coup de fil kala. Mais là ça me bloque. Kende parquet, Kende UNPC, Kende parquet, Komata Kokita. Le carburant c'est moi-même, tout c'est moi-même. Et le temps que ça me prend. Pour nous défendre un Congolais, ou alobaki que à subir injustice. Yem to alobaki. Parce que ça là qui vidéo avant Koufa. A Komaki avant Koufa. Nous serons encore à l'UNPC le mardi. Bokolanda maloba ya bavoka. Mais les lobande konanga tozongela ba makambu misusu. Lobi ezalaki débat l'Assemblée nationale, les lo Corneille Nanga a okende kuna pona enrôlement ya ba congolais ya libanda. Maintenant on a côté la batata wana ndenge ba kosala ba débat. Balati ba cravate na ba veste. Bazolo ba miso ezotela. Je me dis, mais Banama il va défendre Kwanga na Bangote. Il va défendre Kwanga na Bangote. Parce que ma Kambweza si clair. Ba Congolais va vendre libanda ba garda nationalité congolaise na Bango. Bazaba tout bazo mériter respect ya makasi. Même ba o bazo nationalité mususu. Bazongo pona nini, pona ba condition moko boy. Parce que tout être humain a besoin de sa sécurité.
Tout être humain a besoin du bien-être. Mais une assemblée remplie, il y a Bapaya, la nationalité qui se sont fait enrôler, ils se donnent quand même l'audace de priver les Congolais misusu de s'enrôler. Parce que la carte, elle n'est pas seulement la carte d'électeur, c'est en même temps la carte d'identité. Bazo privé ba Congolais misusu identité. Et on est distrait, comme d'habitude, ceux qui vont voir qu'il y a élection. Qu'est-ce que ça a à voir d'abord avec les élections? Il y a question et identité. Tangu tolobela ka Frank et Diongo tangu baboy ko enrôler. Nous avons épinglé cet élément-là. Il y a question qui va lobby, Frank et Diongo va s'enrôler, baboy est lié nationalité, identité congolaise. Les lots ça se répète, n'a bato ebélé. Cette diaspora qui aujourd'hui, bien que moi dérapage à Mikezali, une diaspora qui reflète la fierté à Mboka Oyu. Bala la kate, batouan. Misusu bazaba combattant, mais bazo la late. Les lots persa, to koma ba tonton na banda kwa ba tumisusu, to koma ba oncle na banda kwa ba tumisusu, to koma ba tozo ba kombo moko boye parce que bana wana batalaka nini baboti na bango balandaka bana wana ba yekoli lingala à travers ba émission na biso o solo na moko la mbote eza parce que baboti na bango balakisaka bango nzela ata soki to kufi na mboka mupai ça peut près makambu na mona kana Bible. Tata moko aloba na bana na ye ata soki na kufi mukolonza bakobimisa bino bobosa na mikuwa na ngate bozongana et pas na biso. C'est ça que je vois cette diaspora là. Au moins diaspora consciente. Certainement. Les ana ba basala ba job na bango bazo profiter, ils ne comprennent pas ce dont il est question. Bazande ngol. Comme pour créer diversion. Et nous nous sommes dit, toko tambola, toko informé, toko tia ceinture, il y a redressement, toko kende, sans cause à la contre mutu. Yatambo na lobaka na batu. Nazakana ennemi kuna te na bande konanga tout ya diaspora. Ennemi ata mon côté. Nazakana ennemi mon côté. Nani. Ezakana bana mai hier moko ala muki bien te. A salipe vidéo na ya fingi, tu dois comprendre. Er moko pe talaka. Ako beta boy parce que na retour à cause boy. Nous comprenons et on fait passer. On a ezaba moi biloko miki miki. Biso batambo to considérer kate. Attention ki muto sali vidéo tokia to talaka. Mona maya zo beta boy pour récupérer boy. Comprendre kaka sinon ceux qui continuer ils ont non assistance à une personne en danger. Parce que Bele Baloba, depuis Kala, Monoko Nanganga, Bokomona, les années au Kindikaka. Depuis Bovanda, Monoko Nanganga, Bokonimanga. Mais Bassi Bandi Mayot, faut pas y aller aux ailes. Kondi Mayo paye en moi. Les lobans de Konanga, Falatina Persabino rapport, Wana, Bokolande les morts, il y a eu un PC n'est un lobby. Mais ça nous fait mal qu'un groupe d'individus et vend à qu'on privé va être belé nationalité congolaise. Beaucoup de bango wapi. Ndeko moko abenyinga lobi na Canada lobi. Ndeko lezer na sali 18 ans na koma kana Congo te. Sikonga na zakananga combattant te nazo banga koya. Est-ce que pour dozo ka kideko yeli bana ba bloquer passeport na lobi papa nanga yaka ezamboka na yo. Toko banga ti wapi. Les longa itambo, j'ai appris qu'on m'arrêtait, j'étais en Europe. Admettons ceux qui n'ont pas de décision à côté de la bonne. Attends ceux qui n'ont pas de batam. Mais les Likamboyo, n'ont vivre bien. Les longs n'est pas au baboui. C'est plein à Batubako vivre en clandestinité. Batutu, il y a celle-ci. Comité wana monde. Ba maman Léonie Kandolo, ba professeur, bazo vivre en clandestinité. Nous on a
tozakana culture wana yango ebangisaka bato. Affronter les problèmes et trouver solution. Bien que toko tambola na bracelet tililo. Bracelet za surveillance judiciaire autozana. Kotombola lobo côté. Ko kitsango makasité. Ko simba na loket donc ezandengwa. Bande konanga dossier ya Trésor Mputu parce que c'est une question que nous avons abordée. Et la question to bandaki poto yambaki mama Mimi na plateau na biso to yebisa kibino ba démarche nyonso na ndenge to yambaki avocat na bureau na biso ndeko moko akomeli biso ndeko Eliezer e bango bake ko sala droit de réponse bake ko sala soki droit de réponse soki ni na chaîne mususu balobi ke ndeko Eliezer c'est parce que asenga ki biso $500 lokola tozana ngote yango to yete ezao babengi na Swahili bongo mutupu lokuta. Ba question pour que vérité yebana nde eloko batu bakima tozana posa ya koyeba vérité biso toza ba justice toza justice mais tolobi toza quand même ba journaliste nous avons notre droit quand il y a un dossier il y a ce qu'on appelle le deuxième son de cloche ou le droit de réponse si vous voulez qui est gratuit le droit de réponse. Offrez-les. Mais pour les personnes citées, que la personne citée peut se faire représenter dans un droit de réponse. Tout ça quand même, Bambiaka na Moussalo. Ouais. Oui. Et complet, hein? Radio, presse écrite, télévision aujourd'hui. Et ça, l'okuta. Chaque fois que tu as l'émission, tu as dit que balobaki na biso ke mama Mayamba ko yana Kinshasa. Toko yambaye. Maintenant, l'habitant on a zotia la bino élément d'incident wana. Tangu bako beta moi c'est Trésor. Gaga. Nous avons gardé, on a commencé à réfléchir. Tobombango, Totika, mais au cas où quelque chose de plus grave arrive à cette dame-là, notre conscience ne nous sera pas tranquille. Mais votre belle est là, bao bakoyoka bayoka. Ce qui moi c'est un Trésor Gaga, azana faute. Bako gendata na justice va trouver solution. Ce qui maman Mayamba azana faute. Bango moko bako traiter. Ndenge tokolo baboyi. Selon ma information notre possession. Tant nous avons que bokoyoka ngonge kobeta, bombe kobeta. Ils ont pas battu. Ce n'est pas parce que biso wana tozangi ba information nous en avons. Et tozo bomba ka ba information tala ebele. Je vais vous donner une information dont je vais utiliser le conditionnel. Nous allons utiliser conditionnel ou une information à prendre avec pincette. Tu as dit que depuis que l'Ikambu est bimi, parce que Bozana pose à toi qui n'a pas de moi. Tu as dit que maman Mayamba lobby, la maman wana zo réclamer moi nanaye, il faut Trésor ozonga zéro tote kabanda kunyonso biloko nyonso zanango, ozonga nengo zala ki bongo nazo nsaye pas maman na yo. Vous trouvez normal? Et vous pensez qu'on n'a pas ces informations là? Qu'est-ce qui a créé tension nanda ko ya Trésor? Pour que comme à moi vous voulez qu'on arrive là, tous attends là dossier. Et quand on dit nous sommes journalistes d'investigation, et j'ai dit, mais quand une démarche déjà zobima, ah ouais ça problème ya, nani mama ya, tout le monde y va vidéo, mama ya mwana oyo, mais si quoi ba langage wana tango zobima ke, tote kabiloko, ozonga nengo zalaki comme ça ozonga na maboko ya mama na, ça vient d'où? C'est un aveu ya que moi na zamona na yote. Si cette information là s'avère vraie, on restera comme ça dans les flous. Les londengue tokolo baboy. Quand nous avons mis cet élément, il y a eu des incidents. Moi si à Trésor a betami lokola nyoka, nenge tokolo baboy. La famille, il y a moi si à Trésor,
ezana nzela pona kokende na tribunal kofunda na parquet. Kofunda mama maya. Ouais. Bazana nzela. Parce que bazomona, moi c'est trésor, ndenge tokolo baboy, miso za kovimba betami, lisusu makasi na butu. Et camion à la police est là liwana parce que ba mikangela ki na ndako. C'est ce qui s'est passé cette nuit. On est obligé d'aller comme ça. Ce n'est pas parce que tant que nous manquons les informations. T'es dans un ango. Toza tala mato iminen. Tala misu. Milai. Collègue Jimel. Toko pesa bino détail à chaque comportement na eloko sale maka erni na ngongani. Bon comme tout je n'ai aucun numéro. Ya mutu na ndako ya trésor. Na il y a ta place avant la katena Lubumbashi na kena Lubumbashi na iba pas trésor te. Je ne suis pas trop bas. Même ceux qui na za la trop bas na ko bana ko luka ndako awa na jincha sanga na iba ka ndako trésor. Je ne suis pas dans le privé ya mutu asali makamuna ya sali makamuna ye. Je ne suis pas dans ces histoires là. Ya ko luka oh ndako nani? Oh wana batu bazoluka ba base ne batu basala ka biloko ndengwa. Na kita na résidence ya ne mwanantsemi pour vous faire constater quel état se trouvait cette maison. Et j'ai fait quelques émissions, j'ai parlé de ça. Oh, Sony, bakeko kata moi matiti. Moi matiti, mouke. Nous tambo. Mais tozalaka, ah na Kinshasa na yeba kanda kwa trésor place ezalakate. Na yeba kanda kwa wera place ezalakate. Te wera na kindaka un jour, tozaka na yebu. Na kwa jibe nga na yeba kate. Kofi a invité kanga une fois. Na mon frère na kenda kun. Wazé quoi, oui, il m'a invité chez lui à limiter une fois. Donc, nazaka mutu, wana nazokende nazotu na epa wazé ko ezawa. Epa, naza mutu te na vandi kaka na vandi ko lukamo. Ndaku ya mutu boya ezalaka wapi. Mais c'est quoi cette histoire là? C'est ça mon travail, c'est ça. C'est ça mon travail. Musala na ngaya ngwa. Ya ko yeba banda kwa batu. Nazanje lokwa ko salani. On peut arriver à la résidence de quelqu'un s'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais la police, on pouvait même sortir avec maman Mayamba. Heureusement, Trésor Ayekoya, Abaniko, Solonana Bango, ainsi de suite. Trésor ne connaissait pas les problèmes, il voulait taper encore sur sa femme. Et bah, finalement, tant que la police va qu'il baligny, il sous babette à moi, pour ça, baboma. Biso tika la tozo bombaka, mais au cas où cette femme-là mourait, biso ko conscience na biso ko zalawapi. Tant que tozo lobawa, ils appellent une instance compétente. Ils sont au courant. La police a l'obate ka yeba quitter. Justice parquet a l'obate ke ba yeba quitter. La justice est à la quête, à la recherche des informations. Dans d'autres pays, ceux qui ont un mukolo obeti mwana muke ba kokanga yo ba kocha yo na boloko, ti mwana wana kokoma na âge na yo. Oui. Ceux qui ont un mukolo, obeti mwana muke. Yo bakangi yo bache yo na boloko. Ti mwana yo obeta ki akokoma na âge na yo comme ça au lapa. Allez, tozawa na tolo bate et le mon côté. Donc, il y a ces problèmes là. Nous allons vous confirmer ceux qui va porter plainte contre maman wana ceux qui est commis dans parquet. Nous allons descendre à Lubumbashi pour couvrir l'événement. Comme ça makamangwe bana bien. Les audiences sont publiques. Nous allons demander l'autorisation de couvrir ceux qui va commis la justice. Maman minya senga kaba funda ta ko funda yi. Avocat yaka baniko tuna biso. Pesa biso identité na lobi papa. Quand na mbaki wana na ebi identité na e. A se présenter à l'émission kenne. Maman wana zalaki na Lubumbashi ba yebi. Communauté. Ya ba ressortissant ya bandundu. Ezana Lubumbashi, qu'est-ce que vous faites? Dede mo passe bozo sani. Boza au courant, boza au courant. On va vous condamner pour non-assistance. Au cas où moi na batuwa na gaga kufi. Eza pona sali nini? Eza ba mama mi bale bazo wele la mwana. Mwana za wana. Ba mama mi bale bazo wele. Mwana ngo mwana te tata, bazo wele la tata. Nous sommes détenteurs des grands secrets de la République. Parce qu'on est journaliste. C'est compliqué. Bande konanga bobo sanate kala mingi te toko pesa bino toko afficher numéro ya compte toko expliquer bino parce que
test ango ezo simba, ça passe bien. Bameki na Belgique, bameki na Allemagne, bameki na Japon. Wanande edi alobaki que il faut maman Pauline abakiselaye et une information qu'il fallait même na téléphone au dit ko transférer mbongo. Nenge tolobi na cadre ya RDC monde. Ba Congolais tout. Si on est 1 million de Congolais avec 10 dollars, 10 euros par mois, bon comment na mbongo boni to kozala nango, nous allons résoudre ba problème facilement. Na mbongo muke. C'est ça l'organisation que nous avons besoin. RDC monde to créer un ndengwana. Je sais que batu bako telema. Okomona batu oya telemia bani koloba oya telemia bani. Et c'est-à-dire omoni biloko wana, moni biso to dana information sur. Bazaka na information sur. O vérifier jamais tikala ko information bana ba botai. Moko alo bananga. Eliezer. Yo zala kina mama olive na Paris na bit papa. Yo tata mobimba boyo zo ka sonité. Nde ba information ko lobaka. Yango bazo se kabino na Kinshasa. Parce que tango bozo bamba batu. O wana mutu ner bazo tala bino walobi. Yango boko isa mobutu te. Jamais botikala cause information à sol. Ezaka ba rumeur, bo inventer, bo monter, bo tché, bo et c'est tout. Intox na lokuta. Pendant que bande konanga na mboka na biso ndenge toza boye, toza na ngonga oyo. Vous trouvez un ministre qui se donne l'audace ya kokanga ya kobana kokanga l'assemblée provinciale, azo kanga lokola ba boutique, ainsi de suite. Je vais vous lire la constitution. Oui, article 197 de la Constitution révisée. Hein? Na limina tanga l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province, tout ça. Na limina tanga paragraphe, troisième paragraphe. Balobi boy, lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections provinciales dans un délai de 60 jours à compter de la dissolution. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Si koboye bisanga pouvoir oya kokanga awana Congo central, mutuka kauti libanda sali désordre. Victime, assemblée provinciale victime wana yende ba sanctionner lisusu. Ça se fait comme ça. Si ko bazo sala sur base de quoi? Sur base de quelle disposition légale? Et le comment côté tozo tambola ndengwa. Les autres bala ye wana bazo senga toki société civile basengi démission. Ye moko tata wana créé 3 plateformes électorales. 3 plateformes électorales a créé à Tiangouane. Toki société civile wana bazo lobake. Azo détourner mbongo ya ba membre cabinet na ye. Azo accentuer, azo multiplier crise, misère ya ba fonctionnaire. Kaka ye wana. Ba wana soki otuni. Tshisekedi quand nous allons commencer tellement que ba yebi ko imiter voya Tshisekedi. Botala bangoni oso to soki muto alinga lo balinga imiter voya Tshisekedi. Vous savez, nous avons commencé avec Tshisekedi et quand nous avons commencé Tshisekedi avec Tshisekedi, c'est-à-dire na l'hôpital. OK ko lo balinga la na fikine de. Yo lo bake oyeba kalingala te. OK ko lo balinga. Babani ko benda na bango moko na ba olenga nkoi. Oyo alobi oyo. To lo baki nini? Parallélisme des formes et des compétences. Olenga nkoi muto a présenter Chibala ndaza na qualité ya kolongola ye. Voilà ce que nous a appris en droit administratif. Parallélisme des formes et des compétences. Ouais. Bolanda moi extrait ya ndenge to kendaki na UNPC. Et ce qui se passe, nyoso wana les apona bolamu na bisoté, c'est parce que nous avons défendu une cause. Mais nous en sommes aujourd'hui victimes. Silence radio kota batete. Silence radio kota famille. Silence radio. Totika libiso moko sikoto mataka to kitaka. Bolanda.
Bon, tozaka kokoba na kosamba basengaki ba témoin moko baya po ba loba oyo bango bayebi na makambo oyo bafundeli ndeko Eliezer. Biso pe tosali musala na biso tribunal a tuni bango a poser bango ba question nyonso. Bon, tolingi nanu ko influencer procédure te. Mais na ndenge eleki toza penda ya kosepela nyonso ezosalama ezolakisake ndeko Eliezer na bandana ebandeli na suka asali musala na ye na ndenge elongo bami na ndenge mutu asalaka ntango mosusu kuna moni mpe asalaki au-delà pour permettre que bato nyonso bazalaki cité na makambo wana bazala na possibilité ya kopesa point de vue na bango. Mais mabe nde eza bato mosusu baka na mwa makanisi ete soki ka econcerne bango il faut bazala na régime moko spécial. Donc journaliste il faut azala na disposition na bango. Journaliste aza ko traiter information. Information balobi na lopoto eza donné moko périssable. To ezali eloko moko soki opesi yango na tango na yango te esilitina enzuluki eza susu na motu ya te. Alors batu mususu tango mususu na position na bango balingaka tango journaliste azo vérifier alekisa mwa tango po bakende kobongisa na ndenge na bango wana eza musala journaliste te moni donc nyonso wana nde ezolakisa ete ndeko Eliezer asalaki musala na ndenge esengei. Donc toza très à l'aise na nyonso elekaki wana batindiki makambo semaine prochaine. Donc mardi tozala awa tokoliki ete tosilisa likambo yango malamu. Bon, ce n'est que normal nazala satisfaite mpona nini tozoyawa mpona koya kolekisa tante to kovanda pamba te tozoyawa mpo audience esalama et surtout client na biso ayeba sort na ye na dossier oyo. Alors soki faut toyaka toye tovandi awa boye comme si nous n'avons rien à faire ekosimba te. Soki toye il faut audience se tenir tozoyeba quand même que dossier ezo évoluer. Mais soki toye mutu aza te audience eza te ça ne peut pas quand même nous mettre à l'aise. Voilà pourquoi hier nous avions quand même été mécontentes quoi. À l'évolution de la chose d'un maître va lobby. On dit que mardi au moins tu peux clore dans notre dossier parce que vous avez une expérience. Bon, je l'espère bien parce que souvent nanga pesa que tosi lisango apparemment et bandi ko umela. Mais ce qui que toko kosilisa mardi, je pense que vous avez quelque chose il y a bien. Pour que nabiso na client nabiso biso to ko vaquer na occupation nabiso mususu et puis ya ko kosala musala né normalement parce que zo permettre à chaque fois qu'audience ça il faut aya. Alors nous pensons que mardi tokoki aussi lisa comme le tribunal a promis et bien pour nous ça sera quelque chose de bien. Merci. Ndeko Eliezer en résumé ku to tuno mitunate yo en résumé kaka réaction on est mambele qui. Non mais quand les avocat balobi wana agana olobata témoin baye tozokutana lisu mardi comme ça toyeba nani azokosa nani azoloba vérité comme ça va trancher. OK. Eh ben ezandengo wana c'est pas ce qui peut nous décourager toujours dimango parce que zanzela biso topo dossier à Trésor Mbutu bande konangai toko confirmer bino ceux qui va fondi et notre équipe va descendre à Lubumbashi. C'est le procès oyo toko couvrir jusqu'au bout. Il faut vérité parce que finalement to éviter ceux qui te zana mbokani. Compliqué. Pour un compte RDC Monde, vous pouvez appeler Maman Poli. Bozui ba numéro à compte en attendant que tu la bino pour que bon meka bandeko ndeko nanga Kadima na Dubaï to lingito ke yope omeki John Connection na Turquie to lingito ke yope omeki comme ça total a comment ça marche. Fourmi Rouge na Ottawa na lingi na yoka ke bomeki compte ezole ka bien bandeko nanga tout ozana États-Unis d'Amérique parce que États-Unis talaka que États-Unis za munen ba papa Camille bande bonanga dou boza kuna na Fresno na Los Angeles na lingina yoka ke bomeki yango ezoleka et puis ezandenge nini ba papa Jambel na Boston na lingina yoka ke bomeki ezoleka ndenge nini parce que ekosenga biso to banda ko contribuer $10 €, 10 € selon exigence ya banque par mois
1 million de Congolais. On aura combien d'argent? On ne sera pas dépendant. L'indépendance est là. Merci, bande Konanga. Bakoya ebele na Congo nanga. Na mikolo asuka. Ça, c'est le Christ qui dit. Merci. Ce que vous en avez pour ça, il y a des informations, il y a beaucoup. Côté qu'on s'abonne par l'émission. Mais ce que vous en avez makambu yawana, mutu, makolo. Omonia lati mabe, omoni ndega kola. Oh. Nalinga na rappeler bino hein. Nalinga tshela bino photo ya tango nazaki mwana muke, tango nazaki ko rêver ko kumba mutu. Ndedi nazo suki sawana. Amos. Tshela ndeko Eliezer azo meka. Merci. Tout le monde.